Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel et bonjour et bonsoir. Ça dépend ROYO Bozakulanda Dorcas Bolo Coco en direct de Bolo Coco officiel. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les Gaulois, gladiateurs, Abakouko. Je vous aime tellement que mon Dieu vous bénisse. Merci à Sila Bissalou, merci à Papa Yoshua, Rolinzinga, Rachel Lula, Rosinga Lula, et puis aussi à Vera Chilembe à Mama Kati, que mon Dieu vous bénisse. Nzambalola à Pambola Bino. Et voilà, c'est toujours d'orchestre Bolo Coco Abakou Konaye le lot. En tout cas, vous excusez, on a un mois kanda mois mokie. Dans la mois kanda mois mokie, on a vraiment des coquets bisabatu. Un kolubana batu. Coquets bisapenza batu, surtout mingi na kombo nanga. Surtout mingi na kombo nanga. Le lobe excusez, on a au moins 15 minutes à 20 minutes. Je vais choquer beaucoup de gens aujourd'hui, mais excusez-moi, je dois parler. Merci à mon sponsor, SMK Empire, maison de production, et merci à Smoking 9DC8, les grands rappeurs depuis l'Angleterre. Happy birthday to you, Smoking, mon sponsor. Mbota Maela Munayo, un grand merci aussi à Eclipse Lomingo, Drapeau et à Lyon. Merci à toi, à JR, Maître JR et Bola depuis Paris. Merci beaucoup. Voilà. Dorcas Boloko, Kolelo, n'est qu'à éclaircir Nyonso. Bola n'en bien. Non, Bilelo n'est qu'à éclaircir Nini, Nyonso. Donc, na oboyeba, na oboyeba te. Dorcas Boloko, ko era bandi lit na ye ou combat na ye, ko bunda contre ben ennemi à fila. C'était pas pour belle vie. S'il vous plaît, vous l'entendez bien. Na vraiment na kanda pour na comme foot ezanga yo mata. C'était pas pour belle vie, s'il vous plaît. Comment j'ai commencé à kobunda pour na fila? C'était pour na dirira na fiarara. Via makambo bango banda koloba parce que biso tout yebi. Bana ba chaîne ba outé pas ba bosso ba outa. Ba bimisa bango tenenge fila bimisa ki bango. S'il vous plaît, bolandanga bo tenir na regarder pardon. Toyebi ke bana ndako ebimisa bango mais epa ya mam sine ba fulami makasi ne sali ka mokilie ye babango. Lelo batu bakoki ko interpréter oyo bakoki ko interpréter sur dossier ya mam sine dirira na siarara. Ba manka mam si respect. J'ai bien le belo comment encore respecter les gars qui a vécu avant vous. Donc respecter Moutou Azala avant yo. S'il vous plaît, bon on bien. Combat nanga ezala contre bango parce que na monaka ba respecter a sila bisaluti. Ndi na yaka na demaraka bango na lobako esenga rolo ba vidéo eza na chaîne nanga. Nana to encore c'était ba vidéo eza. Ba vidéo eza na kata chaîne nanga. Ndi na yaka na lobaka na demaraka bango non, il faut respecter c'est parce que bon qui c'est le côté donc comment je peux dire na sala que na faire comprendre bango qui est sila. Comment nangai baba kouk boza temo boleki d'abord vidéo ezaki pour na dirira na fiarara nene ko sa comment nanga contre bango après ndeki ko bimisa liste ba songi onga na bimisaki ata batu baleka baloba na po omoni lelo pesa na ko éclaircir na loba bo limbisanga pardon bo tenir na regarder non cité comme moi mutu on a lingi mais na loba nanu herba ye ko ebisanga ba bengi nga te porter au plainte siarara bengi nga te porter au plainte o kuna benga te porter au plainte senga pardon c'est la boye na senga pe pardon te na yaki kana de mentir mambo nga mona lobaki pour éviter des problèmes. Non, le banabatou bolandanga. L'État congolais bomamoutou, s'il vous plaît. L'État va biso nyonso. Oza na raison, oza na tort. L'État va yo. Moutou pete akufa na prison, moutou pete ke na prison pour na libela. Vine mobimbo akufa na prison te. Et prison de centre de rééducation.
veut dire que so qui bien éduqué te connaît que rédiqué yo et à place ba boma ba tout peut-être na mitu na bino botia so bofundi mutu mutaki okufa kuna te c'est faux na okufa te na bima lit na ngezalaka contre bango mais na lala na lamuka bafundanga baportanga plainte et pas mutu obino boyebi il paraît que Dorcas a fingaye jusqu'à là na luka même ba vidéo o nga na finga na chaîne nga na mona ngote na mona ngote bon leki d'abord vidéo nga s'il vous plaît na mona ka ba vidéo place na finga été na nga na sa vidéo parce que maki le mercredi je sors pas vu que na ka bien té mais on dirait bon matsanga ka mafuta le plus en plus ba vidéo eveya na mona ka bat ba le ka bon matsanga mafuta je mettais na ka ngam parce que je respecte Babakouk. Mais bon, on m'a tina zolote, s'il vous plaît. N'est-ce pas que je suis impoli là où il y a des impolis, n'est-ce très impoli. Bisika bato baza respect na ya peine à respecter. Attention. Bokeba. Na salara lit na contre Belvite. Na salara lit na contre Xil Pechangate. Lit na sala ka rencontre Dira Nadia Fiarara nde na salara lit na contre bango combat na ngeza ki pona bango non pona bato yo lelo nga Dorcas na bima victime na bango je vais vous dire pourquoi na bima victime kenga Dorcas na finga Belleville parce que na loba Sila elle a été invitée na Abidjan. Ce qui n'a conservé, mais si la yémora fungoli mon en émission, bah m'a pas Vincent. Alors bi clairement que bah invita kaye kuna na Abidjan. Si ko kosa ni lo kuta ni nyonga na ki ko buka. Mutu ni nyonga na ki ko finga. Peut-être façon de communication na nga ezala ki mabe. Je fais l'effort. Bien kokanga peut-être vidéo ana pour ne éviter ba problème. Mais si la te ba portant à plainte. Ba porter à plainte na fingi mutute parce que na yo kumisa sila na yo pesa ba valeur à sila. Ba portant à plainte. Plainte na nga ba portant à en aucun jour s'il vous plaît. Ba zombo boyo ba ke ti ba funda ngai ti ba portant à plainte si la moutayaka na intervention en aucun jour s'il vous plaît en aucun jour si la téléma na dossier nanga ata mukolo moko te tout le monde est témoin y compris même si la bisalou a témoin ata mukolo moko te si la téléma na problème nanga. Moi Dorcas je connais pas Sila. Nebi nanga Sila te. Nazala fa na Sila kala. Na monanga artiste nanga ben connu mo ba théâtre kala ming te bol ko ba sa ba kitisa e. J'étais obligé de défendre star na yobi ma fan révolté s'il vous plaît. Mais un héros défendre Sila, na santa bato belé bazala blessé, même bato ba lire na Sila bazala blessé. Et comme on a un comédien, on va tourner une émission, on yo comment moutou Sila. On écoute un comédien, on petit langa tika. Yo comment moutou Sila. On se la yo comment moutou Sila. Parce que j'ai voulu défendre Sila na bien. Et si qu'on a un monde à comme ça les ma bé. Sur 100% de comédien, 90% de comédien ba inanga. À cause de Sila Bissal. Bandeko. Donc ça a zobaté hein. Naza zobate. Natangi classe. Je suis diplômé d'état, oui. Nga mon père a simbanga na maboba que comme ça à l'université na makasi. Natlinga ko tanga université. Mais na bakando bo pesanga.
année ya 2022 naozonga classe ka uniquement pour na bino parce que vous énervé nga tous les jours donc il faut natanga siko normal pour na changer métier. Bokeba nanga bokeba je connais pas belle vie Dorcas boloko kwaza nayebi belle vie te de vie boye na vie nanga na mona belle vie te na problème na ye te na problème na ye te donc mouton na problème na ye te c'est difficile na vanda na finga ye po na yebi ye te na finga mouton na yebi mais on na yebi ye te na finga ye te na yebi ye te so naza fan na belle vie te pourquoi bino boyinanga na fan na belle vie te c'est tout naza fan na sila na fan na belle vie te s'il vous plaît naza fan na sila bokokomisa bokolingisanga belle vie na makasi te bokolingisanga belle vie na makasi te botyanga na mutu na bino e alora boyebisanga Dorcas longwa fere koma fali nolinga fali na makasi te bokolingisanga fali mpe na makasi te ndenge mo bokolingisanga belle vie na makasi te bato bozopropose nga bambongo oyo bozoyebisanga ke yaka boye naza na temps na bino te bokolingisanga mutu na makasi te mutu nalingaka te oyo nalingaka c'est tout c'est comme ça que je marche nalingaka nakumisa mutu nazala vrai que faux nalingaka nakumisa mutu na motema na nga yango ere nalobaka mpo na sila tout le monde oyo atalaka nga na eye mosu akomprendre ke cette fille oloba avec son cœur bongo nde nalingaka nazala boyo olingisanga belle vie na makasi te so mpe belle vie na nga muna obiki alingaka Dorcas bolokoko te bokolingisa mpe belle vie nga te na makasi te sila bisalu naza na numéro ya sila te en aucun jour nasala même recherche ya numéro ya sila na tuna ata mutu te tosolane okotindelanga numéro ya sila nasala yango te peut-être chaîne nanga nde eza boye fila atala yango te te mosa yokaka fi moko bo alobelaka o mais peut-être atala yanga te naokenda bino malamu mpe bocomprendre en aucun jour s'il vous plaît bolandanga bien que sila abenganga même ata nasala eloko ya bien pour me féliciter non asala yango te mais je l'aime nalingaka ye nakolongolanga kozala bakuka aza te j'aime sila na ndenge aza nalingaka ye bolandanga très bien je l'aime na ndenge oyo azali moto alongolanga sila pembe na sila aza te nazalaka mpe na besoin te sila bisala komisanga soki mpe saka do na ye to saka me na ye te nazala nango kuta ata besoin te nazalaka na besoin te nakoma kotravaille ou secrétaire ou nani ya bureau ya sila te je rêve même pas de ça s'il vous plaît mpo nalobaka ngo moni tozalaka na internet boye na youtube oyo mokolo sila akokanga nanga kaka foto ya papa se polo kutu ya pamba oyo basombelanga ça crée des problèmes yango kizengi ya remi oyo aya kovanda na émission alobela polo ya pambo bakabelanga polo tande lobisi bon le jour où sila kolobake nabenga mwana nakanga nata photo moko ne fils que photo c'est que na YouTube que la redémarrer ba yuma ba vrai yuma so bofundi nga na obima mutu akufaka na prison aza te mutu akoleta eza ya biso nyonso s'il faut mepena futa bamanda nanga na futa je des gens baja ya makasi basoutenaka nga mpe na ndenge osakana te nabangaka mutu te me na respectaka nde bato
Et puis je respecte tous les abakouk. Oh, voilà, dans la minute. Je respecte les bango. À tout moment, dans le Cameroun, c'est géré. Pour le respect na bango. Y compris même respect à Sila Bissal. Mais ce bon, comme manga la terreau, bino bon comme manga. Non finga bino makasi. Non finga pesa bino kitoko. Niveau non finga bino bo regrette na ba vie na bino. Lelo. Bo tchanga que d'orchestre boloko mutaba abanda ko finga Belleville parce que bon il a non une mission on a finga e. Bon mission non mission. On a finga e. Parce que moi je sais que na finga e te. Ngana yara na ko misra star na mutu na linga mingi. Bino bo il a ba vidéo ngana tanga kombo na zo finga e ni bino bozo pa bozo loba. Bo il a ngo. Voilà ma vidéo. Non, quand on se justifie, non, c'est justifié pour banani. Et pas ba mbuana ba yuma. On a se justifié par la bino. Si la bisa la benganga na bon marché, pesa nga $100. Na kindo kito na butu to na moi. Ba tout fina bino na fingi bino ba kinga. Que si la bisa la benganga, a pesa nga $100. Na bon marché, bo bandoki. Ngai dorka si la benganga pesa nga $100. Oh, mais vous en voûtez? Nga, si la benginga na bon marché vandi singa na lié à nasuka pesa nga $100. Na kindokito na moi. Rémi, yeba marambozo loba. Fais très attention na ngai. Yaya. Olukosa na nga guerre sera mamakambo nenge bandara na kimayo. Pendant l'action que na muta niveau noté. Je chamaille avec des garçons responsables. Pas na ba garçon baza ba pédophile ba koma basi mibali. Na chamaille na bango te. Soroza mwasi na roswani suna bo mwasi. Soroza mobali to kenyo na kimobali kema nanga. Loko abino boana bozana Félix Tshisekedi, président de la République na simana bino. Donc ça va porter bino plainte bo muto kanisa bino azati parce que boana bo considérer bino bo keba poso na yoki kando royela nga ba preuve oyo ngai ici la bengi sanga na ba vidéo na ba photo o si la benga ngai apesa nga $100 alie singa après $100 apesa nga na suka na bon marché bo royela nga ba preuve wana. Na mona sila te bolandanga bie babakouk. Na lo barango tous les jours na mona sila te. Tous les jours. Ce qui sila muta tinda rangana défendre ye. Un problème ou ba fundanga comme langa sila nga tele mamuto liboso. A côté langa. Mais vu que sila bataza innocente na dossier yango atika la atako ben atako prononcer ta moté. Parce que yebi mamunga na sala raté. Ne travaillerai pas si là. Arrêtez de dire que n'a $100 et pas si là. N'a bon marché, ben en allié sanga et tout fino Rémi. Na butu to na moyo mona kozaka na filmage ba filmaka biso au moins ninga pesa $100 allié singa na bon marché. Donc, bon, a argumenté. Et le bon mabino, hein. Bon, on a argumenté, s'il vous plaît. Bon, on a argumenté. Yangon est bon mabino. Bon, on a argumenté. Parce que bon, moni bon ko finga si la ngote bon mona to finga netini muto a l'équipe biso, a l'équipe patronne na biso, muto a l'équipe biso na nyonso to finga ndenge nini. Yo moni tellement que bon manquer d'arguments, bon comme ya ya ko inventer. Et puis ben filtrer babakou ko bozo komelanga, yo bi koza parce que ce qui me fait mal, yo on c'est bino babakou, ben filtrer ba koti ebele. Dieu merci parce que biso babakou to pensera même pas que c'est la groupe WhatsApp. Parce que tout le bito ça le groupe WhatsApp, niveau ben filtrer ba koti et ça dégâts. Bon, les d'abord vidéo, n'a jamais les kebele.
Et ça dégâts. Dieu merci parce que tout ça la groupe WhatsApp te. Tel niveau ya ko inventer likambu. Ba pora ba pesa biso. To la tango poto fingara batu mususu. Donc si la salle n'est qu'à marque na pesa n'est qu'à batu ba fingela ke batu. Si la. Mouta tanga ba diplôme belé bongo. Akenda poto 5 fois. Abi misaka mbongo na sali marque na bilo pa pesa batu ba fingela ke batu. Ce qui est bino l'autre la sala ngo si la sala ngo te. Si la sala ngo te. Remi keba nanga. Na yo, na nene ya. Na zoba ya de merde na bino bo keba nanga. Bo keba. De merde yo na kimiso e pa fere. Obo sanara makambu. E pa si la nde yo koka. Baba kou bolimbisanga. O amoni na leze bolimbisanga pardon. Ezate pour na leze bino mais bo pardonner s'il vous plaît. Ça tellement énervé na ndenga osarana te ba infiltré o ba kota ya biso ya baba kou kawa. Baza okomela ngai na ke si la pesa nga mbongo bango ba yebi on si la pesa nga mbongo na butu to na moyo si la pesa nga mbongo abengisa nga na bon marché ta la bo chika nga la vendre kimia s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Siko bolinga sila ngwa sa ndeti nini. Sila lo ba hypocrite sila bimi mabe. Sila nenga zana alo ba bien utile pechanga sila bimi mabe. Sila bo c'est finalement bon qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi en fait? Et là on dit bozo luka na muto mona mota bolemo boma e. Bokeba nanga. Bokeba. Siko guerre ndenge ke na moni omeke mabe. Ngana tika la ton en aucun jour ko finga oh ixilu belvi. Na finga bango te ba preuve ezate ba elanga ba preuve nga na finga bango tous les missions que j'ai fait dans la chaîne nanga. Ba elanga bisiko nga na finga bango. Ezate. Toyeba nini to sala. Toyeba nini o tozo sala. Ngazo si la voix na télévision nenge bo luka ki Vincent a forcé à le baki pona bato basara ba mission pona ye. So si la voix na plateau na bike Dorcas boko atanga kombo nete na lo barango tous les jours na lobi si la ta fundinga na l'état. Ata fundinga wapi na koyebisa l'état congolais na kotanga kombo parce que naza fan na ye na linyake makasi et puis ya star nanga. So alina tanga komona ete alongwa stratika musala osala avant na ndako na ositaka komona ete mais lokola la star na za fine na ina kotanga komona ye wana ta fila fundinga wapi elo no sala yango wana boluki fila lo bamabe pona biso bozuite boluki fila boya biso bozuite boluki fila sa nyonso bozuite boko sambwa bino bosi sango $100 en fouati. Bino bakendaka ba bureau kuna bakendaka ba mbongo basi toyebite. Ba pesa bino ba mbongo. Et puis quand tu dis que moi je préfère Belvina si là-bas Kabwana. Oh yaya. Est-ce que si la peut marana na peut ma Belvi, to Belvi peut marana peut ma sila. To sila pour allier il faut Belvi, to Belvi pour allier il faut sila. Non. Bah ça ba camarade. Yango nazolo banabino babakou, je préfère si la bisaloise en a ba collègue que ba camarade. Que des amis. S'il doit avoir des collègues, s'il vous plaît. Non ba camarade, non ba ami. Si les femmes là ba collègue. Donc c'est mon collègue de travail, oui. Pas des amis, pas des camarades. Si bon kabona ba kaboni, eza décision na bango. Yo yede po kabola si la belle vie. So si la lobby que belle vie yote, belle vie si la yote. Et si les bango ne font pas débat c'est décider ma vie parce que baza mikolo. Baza mikolo. Mouton na royera il souffle que Dorcas boko si la foudre ka e mutu wana.
tokene likolo nga na funda na nga bino te parce que j'ai toute la facilité ya funda bino mais vu que mon père m'a interdit ba bêtise oyo yango na funda bino te tokoyaka na compte règlement du compte na biso na YouTube bisika toyo fingana na YouTube boyoki merci tosuki wana bisika toyo fingana na YouTube yo remi frene munoko na yo lukozonga nanu soki mpe mwa mobali ferme munoko na yo yako yebisa biso pourquoi benga na groupe le réveil biloko fo vandi na télévision lobaka na biso yango oyo mpo na nini yo babenga na groupe de réveil pourquoi yo koma commissionnaire biloko wana fo yo koyebisa biso